maman moi c'est qu'un conseil na repé c'est ça que elle est d'abord chrétienne koko ça libosa public ya mabe et ma bepo ya lo baka beti la biso tango midi pour ba destruction des gens ça leki wana ba détruire mais un mensonge ko longwate c'est que c'est grave donc il faut luka pelanta mais ndinga solo et puis batika lo lendo. Jita n'a pas à juger les autres pendant qu'elle-même ne fout rien dans le domaine wana à part ya ko finga batu na ko ya ko linga ko dénigrer bandeko na ye. On a continué dans Sherika quand même. Mais c'est ce que j'ai dit au comité nanda kuna, est-ce que ça a à voir avec le papier peint qu'il y a dans la maison de Sherika? Professeur yo ça dit na papier peint à Sherika. Ça c'est vouloir dénigrer quelqu'un pour les loyo qui poto. Si. Non. À cause ça la ngote, Jita ne fout rien dans le théâtre. Est-ce que moi c'est repésé par rapport à maman Skola? Maman c'est quoi? C'est un style de jeu. Je parle de style de jeu. Skola joue comme tu n'as pas l'idée. SB. Akoleka na ye. Mais beaucoup a fait quand même maintenant vous avez qu'on en tout cas. To boya pona nini? Tala ezawa to boya pona. Mais comme mutaza kuna ndebo so. Tango bazwa linda bazwa ba onde. Linda sikota bazwa kai ndika bakena ni ko bazwa. Oh ba on ba vira so bala nde bazwa balala kana nzala na biso balala kana nzala na biso yebi ki balala kana nzala na biso. Linda preuve bandelo bakaye bo jouer télé comme meilleur pion na bango. Mais presque ba yoko guéri hein. Babeta ke batatami pena do yandinga mukito babi amo babeta kuna kati ya bato. Babi pena bato bayembaka na ye ba mo babeti lisolo balabi kuta bengana bato mosusu parce que ba koma ko intervenir ceux qui bazongi net retard ba uti ko yemba ceux qui ba komi libosa porte abani ko brutaliser bana na ye ya groupe abani ko intervenir a bengana ba misusu diko na. Mais est-ce que na yena mobile est-ce que baza digneté ya biso parole de DMK? Bon le problème c'est que déjà état na ye pour até ya bien eza suspendate. On peut dire que l'absence n'est pas remarquable dans le SB, Sherika. Bon, il faut savoir une chose. Lelo na mokilo to kene na vitesse to kene nango. Certes, Moutounio ça unique. Na ndenge na ya ko jouer. Mais Moutounio ça va ko remplacer. Donc Sherika va effacer penato. On a des couleurs na eba tika ko sa biso na ba makambo ba osala. Que na za neutre. Wala za ba départ. Bazara neutre. Parce que ba Canada ko jouer partout sauf chez SB. Procédure nango sorti na souka. Procédure ezara ba sali soirée na ba normalement puis ba remettre ba toto ba. Ba sali soirée na bango ekenda et si la peka bon. Ba trophée. To mona impact nango te. Tandis que ya biso na to salité. Vous sentir impact, vous sentir niveau impact eza nango parce que ezaki noyau moko ezaki déjà préparé depuis kala. Le problème avec nous c'est qu'on prend le temps de mûrir ce qu'on a comme idée. So to zu idée to su pe tango ya ko mûrir ngo ekola e fanda e bota misisa to pe sango forme ya solo. Kosala makambo mbango te parce que yoki ba ningo lingo sala o intercaler bango sala yango po eza yango wana idée na ndenge kanisaki même si tu n'as pas encore de moyens kene nango malembe ti okomisa ngo na éclat nakati pe ba moto awa nakati yo telema déjà pembeni po mona ngai te na moni kutu na moni ngo vitre. Hey, maman. Le gars place au bunga. Franchement, le place au bunga. Dans la combien dans sa nef awa. Na bâtiment que va ya. Ya kin marché local 17 Ben Orak. Quand on comme en face il y a Finetarium dans diagonale. Bata la biso nande to zabo, nande to koma. À tout à l'heure. À toutes.
Ben Oracle. La qualité. Merci Awa. Je vous en prie, maman. Grande beauté Awa. Awa, maman. Denga pela kumkoyo. Non, il y a bizarre. Nanga na cantine, nanga na Yaka na ngoza kaka. Ah. Donc on a été théâtre. Au monde qui n'est que changé. Donc boya épelé. Sonyango combien? Nyango local 17. Local 17 hein. Juste au cas na Sanet. Tali ka côté à qui marché. Ozawana Ben Oracle. Ozawana Ben Casino. De nos bomoniques hein. Qualité. Na samba tête. Il ressemble Moni boto MK bomoni yanga. Bienvenue sur Est officiel, chers amis, fidèles internautes. En tout cas, merci beaucoup. La fidélité et confiance au pays Sarabiso, qui m'est rendu à Katsi Mabota Nabino. Bonjour et bonsoir, ce n'est pas derrière laquelle vous nous suivez de partout. Un grand merci. On a battu tout pour soutenir Biso durant toute l'année 2025 et puis beaucoup de Nabiso en 2026. Ma mère avait bonne année. Bisika Bozali, un grand merci encore une fois. Narita Losa, ma mère, il y a Bapeti, il y a même Beko, ambassadeur qui j'ai Beko, son Beko, chef d'état-major. Vous avez bien à la Biso, Narita Est officiel. Aux ambassadeurs, les Bosso, Talibiso, Biso. Narata ça ça officiel en tout cas s'abonner puis Narata Mirai MK Yokan télévision a wa pende to singa abino pena ba bongo za la place parce que ma solo pena za kitoko ya rosola. Je pense que bo to nagi pena analyse to ya ki pena mais après to pema yipona ba fête maintenant là to zone naza na Mirai MK Yokan comme d'habitude ndé to zala na bonjour MK. Bonjour ça s'appelle. Qui mezali Makasi ka nzenge ntokola na nzambe ndinga sala kaka. Vraiment. To kene bongo bonani na ba abonnez Nyoso, qui est partout dans le monde, que Dieu vous bénisse encore et encore pour vos appels, vos souhaits, que Dieu vous fasse du bien. Tokutani sur 2026. Babele libiso babi mais information sur les kaboyo kanate bwendeli. Bon. Il fallait qu'on préparait certaines choses derrière la caméra. Mais maintenant on est là devant et puis on va vous donner ce que vous cherchez. Voilà. Mais mingi mingi bope c'est biso ka bongo. Non, mais il y a un bien important. Il y a un peu pour 2026, il faut pas bongo na bino sala ba exploit belé. Ndenge ba bongo na bino fait ça ba exploit. Bon, c'est de l'émission qui est pour faut vraiment tout ça là on sala makasi na 2026. Voilà. Merci beaucoup Mireille M Koink télévision et merci encore une fois la bande tout batala rabiso maman ministre Petit Mozon depuis Belgique. Ambote vraiment bisika ozali. Voilà. Toko signaler bino pe tozana maison PM Business Élégance. Je pense que bon, on a produit qui toko de vabiso, mais toko sur la yango pena en tout cas, toko présenter nous produit comment et utilité na yango dans ensemble na Mireille MK kan télévision. Mireille MK, to betali solo ya maman na biso. Maintenant mukie na PM Élégance. Ah voilà. Oui, l'élégance demande certaines choses. On est net garçon dans le bras Paris. Paris demande ça. Si quoi c'est que il faut la peau ezala, il faut souki ezala kitoko, il faut mandat ezala kitoko. Ce qu'on a PM awa doit nyonso mélangés ensemble. Le so koti obongisi opo obongisi suki balongoli nduta balongoli tache et puis la kitoko après bien comprendre ouais. Donc il y a moi dans la pesa mais base na biso vraiment parce qu'on va essayer de vous montrer tout ce qu'on a à vous présenter pour notre garder pour na biso saine et propre. Voilà et puis tu peux savoir numéro direct. Exactement. Voilà, mingi de bon pour élégance finesse à l'éducation. Donc comprendre ouais. Paris. Pour mix rose on a là au salon. Mais ça on a éducation té on a. Et aussi ba mingi té. Voilà. Tu peux aller sur le attention na biso askaolani tout le monde de partout na cadre internet. Et comment est-ce que réaction mobile là même dans ma vidéo monsieur il y a kala izongi lisusu. OK. Les zongi lisusu ba réaction il y a mobile là. Quelque part, d'après l'analyse, ils ont déjà habitué il y a mobile habite souvent moi aussi. Mais à la lueur on voit les choses, il y a mambo les cas on a internet souvent trop depuis ton banda qui début à 2025 si tu comme na suka tina début à 2026 ma sula ba pasteur aux obita ma trop surtout na ndenge mabe. On peut dire que Nzambe a commis ce ko étalé ce qu'on fait au limite na ce ko to mona ba vrai na ba faux. Bon, Nzambe bako s'arrêter. Voilà. C'est ça d'abord la première des choses. La deuxième des choses, c'est le cas exact, il y a Aksa Olangi. Au moni, quand tu attends le mariage, ils ont comme noté. Au comme ko aider Nzambe. OK, Nzambe ba aider. Nzambe ko aider ne loroté. Sur abiso zela, abi pone abiso zela. Sur abiso sala, abi pone abiso sala. Vous allez comprendre. Dans tout ça, ceux qui osent mutu oyo kaka Nzambe, nde ba betela abiso di solo. Il faut la penda mutu oyo na sensibilité, il y a spirituel pour nous comprendre mambo Nzambe. Donc oyo ba penda que mobali na obala. Ndenge za boye, na comportement moko boye et ko nuire. Et le comble dans tout c'est que laisser Gualela na TV. Mbandana de la na TV.
au botoli eloko eza na maboko ya moninga olozela tourne pendant que le panier est en train de circuler yo weleli ozwi ya moninga obosani ke peut-être ntango yo welela ya moninga nde aire ya yo mpe yai kovisite yo elekeni. Mais apparemment ndeko pas comment apprécier pour bande connaît presque tout babala kaka. Exactement, yango muto loba chaque jour que zela tango na yo kolinga te obala parce que ba misusu babali parce que okende kozwe eloko ezaki pointure na ote po ba bezo ka ba yoko guéri hein ba beta ke batatami pena do ya ndinga mukite ba bi amo ba beta kuna kati ya bato. Babi pena bato ba yembaka na ye ba mo ba beti lisolo ba labi kuta bengana bato mususu parce que ba comment ko intervenir ceux qui bazongi net retard ba uti ko yemba ceux qui ba komi libosa porte abandi ko brutaliser bana na ye ya groupe abandi ko intervenir abengana ba misusu likolo nango. Mais est-ce que na yena mobile est-ce que baza dignorité ya biso parole de DMK? Bon le problème c'est que déjà état na ye pour até ya bien eza suspendate. Parce que un homme déjà qui prouve azana ba signe ya brutalité ya modèle wana c'est très difficile c'est pas difficile d'imaginer la scène à la maison. D'accord. Parce que les années locaux ba mobile sont très brutal na kuzu mais na public a ba bomba. Mais mobile na jeunité ya ko lakisa batu na mokili que oyoyo na botoli o na salibo. C'est ce qui nous emmène à dire que je pense même pas que son état spirituel les a sous la capacité wana osa musala. Déjà partir à geste wana. Ce que zala ki bato baza ba second na bango. Na église même son va suspendre bango. Donc bango ba mi pe sa suspension sans biso to loba. Est-ce que toko ba pe marambo comme ce ko yela aska toko ba zape ko lela ya ndeko mosi azoki mobile. Mais peu importe le temps balabi ton péché t'atteindra. Si, oui. Ton péché ne restera pas impuni. Au moment au début, tu croiras que c'est le diable. Hein? Diable va faire croire que et l'autre aux yeux ça qui toque bien. Pour yo ou melana kati. Tant que ou me de botis ko banat. Si on est ce qu'on dit que fasse penda vrai à mutuana. Pour diable soit le bien qui se soni. Alors peut ça yo semblant ya bien. Na kati ya bombi le soni ya makasi parce que soni azo kalelo. Ce qui a loba qui a zela. Et ngeke leka. Au moment passe ton temps à Sony, après nous avons relevé les architectes parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais ce qu'on bandit n'a bien, moi je suis na mabe. Obi diable n'engazana, à cause de ça, au moins oiseau bomba, ils ont le bouquet parce que il y a succession, il y a honte. Oui, là jusqu'à ce que il y ait une décision à tika peut-être. Ndé mukolo wana ndé boyo kana parce que nous avons biso tika loko so ndingo tika ngote na force, degré ou de force na ba ko imposer au tika yango. Et tu vas laisser ça peut-être na condition moko oyo kozala zéro et puis de là maintenant Dieu va te montrer que ngana koko pesa yo à réparer yo ça va encore te prendre du temps et ça le repousser les sous bénédiction monter comme na sous pembe parce que souvent tant que tu auras ba décision à bongo c'est que bénédiction c'est mon sikate et le diable te déroute et que pousse sous musika et continue na mangamba belé tant ya ko zonga trop Nzamba sungai on va prier pour elle. Voilà. Voilà, tu évolué. En tout cas, merci beaucoup. On a Tarabiso MK. Tous on a terrain à Bisso. Terrain à Bisso tous les jours. Terrain à Bisso, Babenga Bisso pour nous à chaque fois. Tout d'abord, 2026, tout le monde est SB Award. Ok. Je sais pas, idée où tu as dit, est-ce que bon, vieux au Bandou Basala qui ont fait la carte SB Award, ils ont fait tout le monde dans la carte SB. Non, il faut savoir une chose, toi, en vérité. Mais quel est bon, ouais? Et quand on est bongo mais ils sont pas d'accord le bemanga SB Award avant bango baloba le problème c'est la nini pas adversaire na biso ba nini balala kana ba live na biso balala kana ba penser na biso yo yebi moi j'ai fait des descentes ici yebi ndeni basala na chaîne ya kombo na nga basala la même basala ko nga yo yebi to bota bana na internet oyo bango le ba koma ko imiter yango bango bazala nini ba vanda kana ba live na biso na ba commentaire na biso na ba projet na biso dès qu'on a un projet bango ba kemba bango basala ngo basala ngo na kokomate parce que au moni muto aza kolo idée na muto azo imiter bakenda ndenge moko à moins que se ressource c'est pas kolo idée c'est que bango tellement ba imita au mona oyoka sango nango tout le monde na TV indépendant na ba TV et puis ça siko procédure nango nyo sorti na suka procédure ezara ba sali soirée na bango normalement pe ba remettre ba toto ba sali soirée na bango ekenda ka ndenge esila pe ka bon ba trophée to mona impact nango te tandis que yabiso na to salite au sentir impact au sentir niveau impact eza nango parce que ezaki noyau moko ezaki déjà préparé depuis kala le problème avec nous c'est que on prend le temps de mûrir ce qu'on a comme idée so to zu idée to su pe temps ya ko mûrir yango ekola et fanda et bota misisa to pesa ngo forme ya solo ko sala makambo mbango te parce que yoki ba ningo lingo sala o intercaler bango sala yango po eza yango wana ka idée na ndenge kanisaki même si tu n'as pas encore de moyens kene nango malembe ti okomisa ngo na éclat oyo o recevoir qui peut-être onction wana
to idée wana pour ça que la production ça il fallait que ça et ça et que la peine de mon abisoté c'est là où vous allez comprendre que bakolo idée za biso parce que ça serait pas pareil pour au monde que déjà par rapport aux affiches bon mon qualité affiche nango et ça différent qualité à récompense au ba ça batu nyonso que tu sois là que tu ne sois pas là les lots mona ki batu musu basala ki yango ba boy ko reconnaître bato basala misala o eblona e bimisa ba et vandisa misala na bango. Parce que Mouto, par exemple, le quoi Sherika Ndenge Batebele Bazotuna, par exemple, c'est une personne qui a participé à SB. On ne peut pas nier ses efforts. Il faut te reconnaître. Pourquoi vous reconnaître les efforts? Pourquoi ne pas zoom c'est quand Sherika Bisoto Bengana été Sherika Yende Moutalobara Royate. Après choc au Azoa qui y a force, il y a live. On n'avait jamais chassé. Aloba ngo payer mon côté. Abinga ba benga na SBT, ngai na SBT on a moni babiloko wana na kaka somo na zongi sima. Voilà pour preuve jusqu'aujourd'hui Sherika beta disola SB. D'ailleurs a ko finga mapona yango. Donc comprenez que Sherika n'a jamais quitté SB na ndenge ya mabe. Sherika qui a reculé vu attaque ou ezaki ya pression ezaki na sur internet. Oyebi ke ba poste makambo ba beta disola la ba lokuta ba ka ateli même poison. Eza eloko ya nene. Et ceux qui m'a bien comme qui même période tout le monde allait garder dans son cœur que Sherika mutasala ki yango. Et ceux qui va accuser accusation bon ceux qui va porter sur yo maman il faut un recul, papa il faut un recul. Hôtel Anan, comment je peux procéder autrement pour que ma gambaboye soit souffler? Et on lui a laissé quand même le temps de souffler, de respirer pour qu'elle soit à l'aise, à l'aise. Mais tu peux jeter effort na union sauté parce qu'il a été parmi les gens qui ont écrit dans SB, il a joué, il a écrit, il a travaillé vraiment dans Katia boîte. Donc Aza parmi Banoyo PSB. Est-ce qu'on peut dire que l'absence n'a pas remarquable dans Katia SB? Sherika. Bon, il faut savoir une chose, lelo na mokilo to kene na vitesse to kene nango. Certes, Moutounio ça unique, na ndenge na ya ko jouer. Mais Moutounio ça va ko remplacer. Donc Sherika va effacer pe na to. Ba effacer été. Ah d'accord. Place na ezalika, soka koti à jouer parce que Sherika joue bien. Il joue très bien surtout couple na Michou et ça la rabiso bien makasi. Donc c'est un peu ça. Voilà, nanga tout souffle mon mokié. Parce que ma soeur les a peine tout tout côté peine terrain. Mais on a tout soufflé mon moquier par rapport représenter bandeko, ba produit parce que non ba mona biso na couleur haute. OK. Tant ba mona boy, ça dit mitone aux ala peine ebele. Ngai non na banda tout na yo par rapport ya produit oyo. Ils a en fait yo. Alors on peut faire tika ngana kende au fur et à mesure ndenge nazo kende na expliquer bana Congo. Tozana kati ya PM Elegance Business awa. Et si ka pioyo ce qu'on a besoin ya kozala moi si azanga nduta azanga tâche ana poso ya bien ezande awa adresse ezami ça tout est mi balete adresse ya solo ezali awa mais comment le faire comment vous expliquer parce que ça na batu mususu ça ana mbongo nae masufara na Carolite Carolite ni okoli balusi bambi na ayebi koza soin na eta ayebi peut-être quel produit utiliser exactement pour que produit poso na ezala kitoko or que moi na moi si quand ça okola na ndo mona oyoka balala kisa mundele moko na table na ya nani na table na ya chambre pour moi ba produit belé na ça on va produire mon nini. Je comprenais pas. Mais quand en grandissant, il faut comprendre que c'est normal que moi aussi, comme pe mobile, azana ba soin na routine ou à ça les rapport regarder pour naï. Donc ba soigner tout le monde ba jibe, ba mamida, ba les bazala non solution de tourner en secret dans ce ah. Et on a linga ba nous expliquer ba malem pour na ba on a ba misana te. Et on a ba ça là ou azala ka so ma futa na boutique na gambela kuna batandi libanda akena ngona ndaka bandi opakula conséquence tan ko ya bandi olela c'est comme biso de réparer na ba problème wana si donc boyebi bino mo que ngai na ela bino ka ba produit bien donc to bana na ba vitamine C pour ba comprendre nanu normalement importance ya vitamine C na poso ya moto voilà pour ba tumi ba bakana yo ka kosu na kemela vitamine C akeso bango na kati ya pharmacie abandi ko sucer or que vitamine C même na extérieur même na intérieur il faut eba ko salela ngo donc ba melango et autres traités nana kati nana libanda et ça très important vitamine C surtout na ba mboka na biso tozana ba moyi makasi donc ba vitamine C na biso yango avant na banana na ba soin oyo na ke na vitamine C na biso yango yo mama donc déjà boy dans ça moi poso boromo na pa na nga koyoka soni te koyoka mawate na ko aider ata pe batabela ba ko somba na bango na mo problème te o za pona mutu nyonso pas mutu nyonso bango nyonso ba na bango na pena ko teka tona ozala golo ozala famille bota ba pesha love d'ailleurs pe na téléphone ozana pe ngai oza penda PM yo penda ngo on va problème fanatique na été nani
Jita. Ah boniko bono si ça ole bisa. Comme nous oublions fanatique na boya. Na za fanatique. Mais Jita za pas fanatique ne ba osomba pe. Nene akuta lobi ke nani héritier na 14 fanatique. Yende nga lobi batikali 13. Siko yo bisa nga Jita ah boni boy. Ah la fanatique ata moko. Fanatique ya eloko ni. Yani jamais impossible. Azana. Présenter podi. Ata mi bala na moté. Donc na c'est bino o ezali masque facial, ezali pe ezana collagène na vitamine C. Collagène ya vitamine C. Oyo kozo ça ngona lokwa masque. Donc au pakoli on est longi. Avant au chocolato on passer longi na yo, on rincer longi na yo na savon peut-être normal. Te mai comme obi au tiède ou mai normal et dépendra pe na climat nini o ezali. Ça compte aussi hein. On a koyeba ko fongola ba port to quand so ningi ba port ne fongama wana ba premier bele ko ça moi eza moi tiède pour ba port ezala déjà ouvert tango banda traitement na po eza traitement mobimba. Ozu yango o pakoli yango e ko tika lokwa masque ne so ndenge tika. Soko silisi o longoli. Ce qui est vanni pendant peut-être 10 minutes, 20 minutes, au long yango. Après, aux ngai vitamine C au pour na poso. Donc, ils ont même eloko, mais ils ont deux formats. Format ya monene, ils ont 5 grandes ampoules. Yango ils ont wana, ils ont format ya mokie, ils ont na 7 petites ampoules. Donc, ça dépend de toi par rapport à ça, par rapport à eux. Mais associé à toujours na masque na yo pour na un résultat très efficace. Donc, tu peux prendre comme ça, comme tu peux prendre comme ça. Parce qu'on a bino boy, on a bandi boy. Je vous donne 2 semaines de rendez-vous. Revenez me revoir. S'il te plaît. Ngana tuna yo o na moni ezana ba ampoule. Utilité na ngo ba osala ngo ndene déjà. Kasi o eza ampoule te, eza ndenge nini? O buka ampoule. Kandi ba buka so ngene ke ba tu botonga. Deka ba buka wana buki pe. Ozi yango tangisi o pakoli yango nelo. Voilà. Pakoli yango bien. Neti nga pe na so sala soin elongi na kitaka nango ti ba koto po décolleté na mukongo pe po nyonso ezala na style moko. Eza te ke elongi no eza couleur mususu. Awa poitrine na o eza couleur mususu ba ko motalo ba comprendre. Donc elongi na yo ezala na deux couleurs té voilà moi ngana kitarati wana pour na basi oyo nyonso bana na problème pesa na simbela okaso simbela nga côté kuna poto ke nango bien boyebi que thé vert eza parmi ba découverte ya sika ba uti ko sala pona ko soigner poso. Boyebi que thé vert en même temps on sokola na savon nango o sa elango thé vert ça la que romona même ba cerne auto za net nga za muta cerne makasi thé vert est traité makasi cerne et to na gamme moko approprié pour na koyeba ko traiter peau en profondeur na ba produit car ya thé vert yango na la kisa donc on a PM on a tout donc eza ningo zo mona ngo boy donc o eza gamme nango ya thé vert pour bien traiter la peau na profondeur mais na ndenge ya libanda siko parce que il faut yeba que tango de meni vitamine C na yo et tout ça là il faut traiter siko l'extérieur tango de parole vitamine C na yo wana parce que il faut yeba que utilité ya nyonso ezali tout est important pour son ndenge za voilà ezali composé na biloko ebele il faut vitamine C za oméga ezala et ainsi de suite thé vert pe e ko sa musala nango aussi si na vitamine C ou vani peut-être 2 heures aussi siko yo oyo osokoli na elongi na yo osokoli yango en profondeur eza pona ko sokola pene elongi na yo en profondeur na thé vert aussi ici ozui gommage oyo o gommer elongi na yo aussi ici opakoli mafuta na yo yango yo donc so ba mona te mafuta na yo yango yo après ko sukisa na huile na yo oyo surtout batuni so baza na peau mature comment ça la peau mature huile ezaka très important pour monner na peau mature parce que tango okola yeba ba biloko to perdaka certaines valeurs ya ba peau na biso to pe ya nzoto na biso et yango mona to mela ba collagène et tout ça to to yela ba pe ba collagène huile est très important pour nous mutunyo ça peut-être au-delà déjà à 25 ans. Il faut en habitude à retirer huile surtout sur les lingolala pour na ko nourrir pour na yo élasticité nango o bomba yango o bungisa élasticité na yo mais peu importe ma photo pas cola so c'est le produit il y a bien en tout cas so ko na produit na yo ya bien net ya biso na PM1 to na produit moko te ko bebiselo po voilà to ate ke ozo paroli mafuta moko 6 mois après ozongeli biso osilika te yo moko to ko zonga okozalaka na minuka libanda po yo moko ya osenga lisusu babakisela o lisusu ozomona eloko na kosenga kaka bandeko bazalaka nde na mwa patience ntongo otraité poso na yo parce que yebisanga opakolaki neti hydroquinone carolite pendant 16 ans biso tozwi yo na traitement na biso lelo même pas une semaine okomo olinga olingo nde bisanga mafuta yango kuna mona neti na yindi ne il faut ozonga nanu mwa ndambu nsima mpo no sauter bien bato ebele bazalaka na motema moto mais yango ozobanda po continue kobeba pourquoi parce que esimbi nano te ake koforcer susu eloko eza lokola ozo frustrer poso na yo donc prenez le temps de réparer vos peaux calmement avec PM
Et moi, je vous dis que vous ne serez jamais déçus. Donc, Yangwana Nazola Sabino, petit à petit, Ndengani Tokende. Toko côté la bino siko, on a ba gumi par exemple. Pour moi, c'est que l'élégance prend en compte plusieurs éléments. Entre autres, même la taille aussi fait partie de l'élégance. Hein. Pour l'ambé simbo, il faut tailler la kitoko. Donc, au Meliba, gumi na biso oyo. Ndengeza pona ko mincir. Ou donc on dit boum, ça mingi pour la boum. Donc pour la boum, on a comme un plat, on l'a tiré lamba, bassin fandi, veste telemi, pour son nom qui toko, inzo yangolo. Ah, na pied en tout cas. Oza na nyonso, donc on a savoir que y a pas. Alors, il y a un problème, il y a des solutions qui retrouver la solution. Moi, la base, c'est belé, le baron souffrir dans doute. Doute, surtout. Doute comme on bête abatou, makasi yango doute. Bandoute, monsieur ça. Ah, si qu'on a pas produit, on a l'accès. Ça, c'est qu'on peut s'engager produit on a minango. Voilà. Ah, si qu'on a quoi insister que oh, ils ont l'accès que même doute il y a accouchement. Au moins après accouchement, to kwanza mabou. Ce qu'on a dit na zéro kwanzi di bou. Bandoute bimi parce qu'il y a un autre ba moi sinon sabota azaka nduta surtout na libumu ozomona siko oyo siko yango ba dessiner ba tunyoso awa pour que nduta oyo après accouchement wana kolongola ngo na profondeur kokende na ote na moni batu ba zwa poussière makala yaya boni oya ozika na moto pamba yango ya plus facile yango OK luka makambo sangisa ni osangisa ngo bolobi na tongo epoli omoni ko onyo koma ndela lukela oda solution PM ayedi biso na Kinshasa solution et puis ça va produit bien bandeko pe mususu abasi pardon kata ote ba na banduta likolo kasi oyo ska likolo awa yango ya Davina no yo botika bana mibale pe banduta desbo na biti soza ba bisa ke pe bongo na ebite mama millionnaire à Butu yango oyo donc likolo na opela na uti lukelo will oyo po ba oyo cheki na décolleté wana na war data yo moko penza basala ba ndenge wana yo yango na yedi yo banduta no se kataka ba awa na ba awa omoni okoso ba boy otie opona libumu po ba wana nini ba chango oyo pona ba awa na ba tache pe ndenge zomona huile oyo ezolongola ba tache nyonso imperfection nyonso ya peau na oyo esini obakisi na oso yo mélange boy na yo so na nduta na tache na ata hydroquinone balakelaka yo yango oyo tikelaka ba tache nyonso esila ngana yebisi yo bongo loba oyo mk saka na tache nini secret na ngezaka awa omoni ezali na baotindelanga sikoyo moko pena asali pena maison monene pena donc okitika awa topesa adresse na suka mais topesa pe numéro sans problème oyo pesa ezalika mpona ba tache opie malingisi te tokutana na nzela je suis fatigué ozotambola ozio zipi elongelingi batalo deux fois te nga mpe nazalaka lokola yo mama ya kozala lokola nga yango oyo tache nyonso ya elongi facial huile oyo eza mpona tache nyonso ya nzoto oyo esiko ezaka juste mpona ka elongi donc mpona kolongola elongi na yo eza peut-être omoni mpe belongi mosusu ezalaka ozopakola mafuta mais ozosentir que ozokoma te okozwa mpe oyo obakisi yango wana likolo mpona kosala mosala wana ya kitoko makasi après tope misusu oyo ezali booster omoni mafuta ndenge ezalaka bongo zala nazela bango. Il faut voir que désormais, ici à Kinshasa, beaucoup de gens mentent sur Bamafuta ou Vaseline. Vaseline est comme une faune, on a besoin ça. Na ce garçon, moi, on a mis Vaseline na Sibiki. Mouta hôtel na Vaseline a betti na tampon Vaseline. Oh là là. Ils ont raté quand même. Ndé siko na lobi biso to siko awa, to yebino original. Donc Vaseline on dongo mona huile oil. Mobali mwasi aopakola on. Tena onde ezane sokwa minde komi sou bien. Okoki pe kozwa booster oil. Opakola wana mafuta oil. Omoni booster oil otangisi otie mafuta otangisi mo booster ndambu opakoli. O eza huile nango. Na uti koloba o ponyo so mature. Mwasi comme ya mobali akosalela. Okute équipé tete mwana mukie mukolo okosalela huile mwana na yo pakoli huile mwana zongela ka lokola mama na biso SB ndenga zalaka angela kaka kabu osko booster o ezali pona ya ko booster mafuta na yo esa susu eba susu mwa molenge o comprendre moi ba sentaibo ya mwana siko to continuer na nous bongo po masolo ba beteze ebele et puis to continuer na représenter bango ba produit voilà masolo ba beteze tellement ebele bien que toki massimango mais en tout cas photo satisfait numéro qui a affiché les biso na C so ba mbenga pona produit pendant que je serai en train de parler du produit bon mon numéro ça affiché na C sans problème ce qui peut au moni d'ailleurs tu clair au de munene qui attend
maman ya munene po ebisanga te ko misu nanga emona te mama mais so peut au monika est dérangé au commer biso biso to to tinda omba moko so po lingi na ye ko zo pe na partir à victoire na ye na yo ngaza na bomba ko l'opinion na ya na otiko et puis to rappeler na bato en tout cas babanga prêter à na sa maison payée oh très abordable bengi aux appena prix ba produit no so très abordable bi ke nga Nathalie ensemble mon na sombela wina na sombela ensemble net jeu Nathalie on a na sombi siko po bilamba pe to roya c'est sûr nango ezali na to komi wa to atozana nukara na PMK cosmétique élégance Paris demande ça Nathalie prix na mitali na bi mais po ne roya ozana tanda ko pembeni ato na somba nanga produit na kati na ngamba moko vous comprenez donc comprendre niveau ya mwana mboka osunga bandingoni ya bana mboka c'est normal. Voilà, merci beaucoup MK. Na bande to bo en tout cas vous perception confiance sur son produit. Et ça là quand même bien. Dès ça vient une meilleure façon. Bah peut-être confiance à yeux fermés. Voilà. Et j'ai mis ma tête à couper. Donc ceux qui payent sombi ba produit on monnaie résultat. Luka biso. C'est la biso live. Matissa biso miniature. Ah c'est ça miniature. Vraiment. Voilà. MK to zonga na kata ya na kata SB Award. OK. To banana no tu vas donner sur la Sharika. Sharika va nominer na qualité ni. Bon, le problème c'est que obi ka bani musale lo. Donc na catégorie na maîtriser ba catégorie ni story ba na so ba belé. Na revendre la siko zongela nga na émission to sala vendredi ou samedi. Na on a dinga to sa émission pe na vareuse à léopard lobby. Lobby to sa fait émission na vareuse à léopard. Après tant to aussi ça toqué siko na zone friend ya des Américains. To sepeli basangi sango nyonso pour la technique de la banque to la banque sur produit qui to romini. Tikela ngai lobby na opesa ba détail nyonso ya ba catégorie ya bana na nyonso. Ba michu pe bazali na moni pe na michu azali Priska azali na zo partager kutu moi na biso petite si la pas azali na kati tout celui ou celle qui a eu à travailler non mais le papier azapé azalanga te azanga lambingazo azali makasi bango nyonso bazali c'est une manière de pousser les enfants à encore travailler, de leur pousser à bien travailler parce que concurrence sur les alliés professionnels, c'est là où ça donne envie même de continuer. Donc, on a une polémique, il y a beaucoup de qu'on a guerre, il y a Moussala, il y a profession. On a deuxième, on a une école, papa Koufi, la première secondaire ou sixième primaire, première secondaire. On a une école, papa Koufi, tant que commis garçon à premier de l'école. Alors après de l'école ndengeni oh comme les jado na pesi mbote bana classe tanga na baba oyebi ngabi nga jado nga na comme première et puis na rotika o musika donc so nga na vie 80% yo rozwalem sous 60 quelque jado a chat babi jamais au kokatela OK na tanga lokola na kufa. Donc on a laissé na sisika musala biso bato zanga ba parents to rabiso ba boyi na bandako to sali misala so na sisika na kangi na zongi na bando tanga ka bon on a comment na joie première de la classe avec 86% et Jado était venu après moi avec 72%. Donc professionnellement ça conseil so pesa pe bana na bino exactement ba beta de bon ke balongwa na polémique na polémique ba beta na siko sur le plan professionnel ba binisa mayele na bango wana et puis je sens que c'est ce qui est en train de se faire on sent ça venir to sentir que Michou soka côté film à Bomi Naomi Sokaye et Naomi. Pourquoi j'insiste sur Naomi? Parce que ça va faire quelque temps Naomi nous continue à nous prouver que expression faciale n'est pas jouée manière de faire et puis à comme ba spontanéité moko ya ba créativité en plein scène et le robot c'est la monta pessimino et ça la kitoko alors inattendu quoi voilà c'est comme la petite si là aussi est en train de bien faire les choses on dirait netika batang ça qui avant vraiment ba kitoko. Félicitations à eux. Voilà Mikolo kota koleka tout le monde qui Lydia Ilonga ou groupe Simba OK bâti les commentaires moko de quoi réagir de batu news tout bah ça dans ta TikTok qui roya au répondre dans ta commentaire voilà mais qu'est-ce qui fait les loyo il y a yebo ta problème entre yena baba koko tenga na éviter commentaire ni bâti là qui il faut peut-être que non bino news on debozana Michou à l'équipe na théâtre. Et bon, tu problème pas na baba cook. Na baba cook oui, pourquoi il faut répondre c'est raison pour ça guerre na Michou ça faut compte. Est-ce qu'on répondait qu'à le bail? Alors bail que na bino batu boti na ba fond compte na batu na bino botanga kwa kombo wana. Na niveau na bango te. Bon, le problème c'est que na Congo biso sur ba grand prêtre. Tu es bien monté.
Si vous avez un grand prêtre, si vous avez un coin, au moins on a besoin d'un grand prêtre. Mais par rapport à Michou Pena Lydia, cette Lydia P, à ce moment bien qu'on a un travail quand même, s'il faut dire. Bon, on a yébi Lydia. Ça, c'est sincère. Sincère. Si je ne l'ai jamais suivi, je ne saurais rien dire sur elle. Mais on a informé au cas. Tout ce que tu es informé, on a fait la appréciation, on a compté. Pour yo ko talem so mon ami so mususu et puis ba lobana ndé mon frère mo imba quand tu regardes qu'est-ce que tu vois, on peut voir la même direction mais voir des choses différentes. To ko tele loko mo bi yo mo ni lo mususu pe na mo ni lo mususu mais tombe informer biso pe na mambo to benga showbiz moi c'est que to zo informer te ezala on est ça information c'est différent ezala ba komi informer ka o ya te ce qui on a ko ko ça appréciation nanga mais la showbiz ezala loko ya telemi ya otala ka ndingi batu bakoti Vareza. De information à l'idée d'indimité mais à chober. Na lobi te ke na ndimité, na lobi ke na yebité. OK. Na bi ngai mo fona sala appréciation na ngai. Na bi tika ngana sala appréciation na ngai et puis après to ya ko sala na ko mekana no kotala e. Po groupe Simba nanu chaîne na ngona yebité so etalama. Bon déjà son tabi na groupe Simba eza groupe mokété quand même. Le groupe Simba ba so ba lega groupe Simba yo ebi bande ba joueur aminel makasi. Bah si la majorité c'est 100%. Au lobby la majorité mais pas toutes les personnes. Au lobby la majorité. Oui, la majorité. Batunyo sauté. Ko batu pe ba bima na groupe Simba baza nulle part. Ndesi banani. To ebi pe bango pété. Ngana to ebi bango té. Oui, mais ndesi banani. Mais kasi on a c'est ce qui na taki da communiquer na yebi. C'est que ça là quelque chose. Or que to ebi bango nio sauté na groupe Simba. Ça c'est de 1. De 2, c'est que ce qu'a ACP qui répondre bon. C'est elle qui voit. Mais ce qui est sûr, et là, Zongisi Lydia na marché, ils ont commentaire voilà. Te azali déjà na marché. Te azali na marché ben na niveau ya. On niveau il sera que koyebana ya Michou, na koyebana Lydia na sincérité nyo c'est ndenge moko. Koyebana. Te na koyebana na bango Michou aleki. Ça c'est sûr. Michou toboya te. Atanga ndenge na zaboy. Michou ayebani koleka nga. Michou ayebani koleka Lydia. Et c'est sans débat. Et ça la bilo oui, et ça la bilo mususu to boya to lo bateke to lobite ke Michou aleki na kana ko jouer. Te na ko yebana na Michou aleki na ko yebana. Ça c'est vrai. Et un nom, c'est quelque chose que tout le monde cherche. Batunyo so balinga kombo. Et Lydia se cherche. On s'assure que commentaire à ma belle iboso bateli les awana. Pourquoi quand c'est Michou elle est venue se frotter? Des fois on se frotte avec certaines personnes pour na yebi ka na notoriété, nga peta na se frotter na ye, nga pe ko pesa nga mo notoriété, pour pesa pe makambo. Neti nga na yeba ki na yete. Na makambo de na ko yeba. OK. Lobi ka na butu na si winner lukela nga Lydia moko batangi soki ilunga soki quelque chose comme ça, na vérifier atali. To bani na yebi ko winner na bombi appréciation winner, c'est winner. Yo moni ndenge na Michou. Atali a pesa nga réponse na c'est OK, d'accord, merci. Au moni, c'était hier parce que le mec est trop ça l'émission Lelo. Okay. Donc, quelque part, Michou n'a succès avec Lydia. Et Lydia s'est frottée à Michou pour dire que Michou peut repasser ma cambo. On a vu ça là-bas, on a vu ça, on a babakou, on a vu ça repasser kabolara. Succès n'a pas aussi facilement. Succès a passé. Pour y aller en gambo, y a passé makasi. Et travailler sur ça. Yo yebi ba sacrifice ni tout ça là. Si. Pour le comme la kati ya batu muta reconnaître ombalamoko. C'est pas facile. Donc ndenge za rapasi. Botika ko frotera bana na maka mususu o babundi basali ba force na bango. Bino boko mo frotter on a biloko na batu moko na biloko te. Excusez, c'est une femme que je respecte toutes les femmes. Bo sangisate pour que bo zo pesa batu musu makam. Et puis Lydia, je crois que elle est plus âgée que Michou à Mukolo. Lydia Mukolo na ba jeune garçon des jeunes garçons. Déjà Mukolo parce que ceux qui ont 20 ans, moi on a 20 ans, on a 40 ans déjà. Michou n'a pas 40 ans. Donc Lydia a 40 ans. À cause d'appel à moi qu'on les capé à moi. Ils ont des sous-moutins. T'es on limité à yo. Oui. Ya yo ta. Bon des possession donc moi je ne peux pas t'interdire. D'accord, voilà. Attends, on a 39 ans à Mukolo. Moi si écoute 30 ans à Mukolo. Quand on a Congolais tout à l'heure, on a 50 ans. Michou a 20 ans, 19 ans. C'est Michou a 30 ans. Ah, d'accord. Mais ça fait comme Mukolo déjà. Mais oui, ça fait Mukolo, mais il y a ce qu'on a plus Mukolo que. Il y a 10 ans, c'est Mazaka Mukolo. Mais quand on a le bita Mukolo, mais il y a ce qu'il y a Penza. Avant que ce soit traité de ça à des banana mikié. Et de ce pays. C'est Magamba, tant que vous en avez à Moussala. C'est la carte Moussala et Kontaka. Et Kontaka. Yosa Yaya. Ils en avaient besoin de se la terre en public. Voilà. Pour Nana nous a Mukolo est né par rapport à âge. Voilà. M4 qui n'a maman Likambo, tout sur internet. Ouais, c'est au bon moment na tambola na. Affaire maman Moseka, Gita, Vincent Chelouse. Et peut-être on voit qui t'a on t'a tout d'abord version
To banana Jita, to na côté bon, to banana Jita. Tant que dit plutôt version Jita, comment est-ce qu'on explique? Et puis mambo, sous na monaki na tsikaki, oh Jita yi koloba, les appels mambo décor tout ça les analyse par rapport au travail décor, les appels analyse exécutés sur les plans de visibilité. Donc côté avec d'accord, mais en place nous souper, avec d'accord na été. Maintenant tous on a tout d'abord analyse na yo par rapport à badir na yi tant que talaki. Badir na par rapport à décor, tout par rapport à dans l'ensemble de notre Sherika et tout. Bon, on appelle Jita na monité de on y a sali. Sur le plan professionnel, Jita fait quoi? Comment tu vendre au Sambisi Baninga dans le même domaine? Yo ça est l'euro, tu ne fous rien. Baron pour basa la baron pour ndata ça est l'euro moyo lingi baron basa la mieux que toi pendant que toi tu ne fous rien. Yo tu as na mboka wa lobika na ba bien nyonso. Ana banda wa kitoko. Kasa ça la film ete. Ton dimaye. Donc ça film en États-Unis c'est facile. C'est facile parce que la communauté est là. Si tu veux faire par rapport à la communauté. SB bandi tournage nango lelo na poto non? Et ça facilite par rapport quoi? Par rapport aux bactères parce que bactères il y a Jani Bano Sali Sangopen acteur benga bango ti ya yebani ya bien bon ba yebana dans la vie ça bango ba sara na SBT ba sala la batela nga tembe au monde lo relax bango ba la côté mote ba ni level les am mokote bana ba level pende kokanité po jita ninga zana ko bengisa mutu talunga France ya ti Canada pour sa théâtre jita alinga te OK ça na Canada hein ce Canada ce qui doit pini ce qui côté na zana ebité mais aza côté ba Amérique kuna yo pena sûr que ata yo sasa ne tozanga na yo boto babengi so que c'est l'émission pas Jita yo pas to ki mande na kati États-Unis mais pour na to que c'est l'émission to za na France to futi transport na to que ça émission pas Jita non que temps pour être la maté parce que toi même na terme comparaison on sait que SB pas benga bande comme ça ba libana mboka ba pe ki chercher uniquement ka pour jouer na ye na so ba banda ki chercher te po bato ba koya tant ba sengi bato SB a pu communiquer qu'elle était ouverte ou la maison était ouverte à tous. Nombre bato babengi ta. Tu vas voir les vidéos. Au moment on attend ba ça la film, au moment ils ont quitté d'autres pays pour venir plus ce tournage des Ba bon ba Europe ça non facile il y a que ça Europe ça nde toza boy biso na yo to koza téléphone to bengi par exemple il y a nous alongwe pa na ye aye ko tourner ça na kala Kinshasa mais moto musu pa kala Kinshasa même na quartier za la sima na bango mais ya na okete oui bien. Si. Bon, par rapport à considération, quand même. Hein? Par rapport à considération, par rapport à poids, par rapport à conditions belées et par rapport à visibilité, nous ces jouer. Il y a un lobby que Jita n'a pas à juger les autres pendant qu'elle-même ne fout rien dans le domaine wana. À part au finga batu, n'a pas ko dénigrer bande kunae. On a continué dans Sherika quand même. Mais c'est ce que j'ai dit au comité nanda kunae, est-ce que ça a à voir avec le papier peint qu'il y a dans la maison de Sherika? Professeur yo ça dit na papier peint à Sherika. Ça, c'est vouloir dénigrer quelqu'un pour les lois qui est poto. Non. À cause de ça, Jita ne fout rien dans le théâtre. Et Sherika, face à Jita, je préfère Sherika. Ah bon? Oh, mais 1000 fois. Ok. Ouais. Mais en fait, travailler à GMO TP quand même. C'est ça que ça jeune, c'est ça que ça impact na yo na le terrain. Jita un impact, c'est un terrain. Pour travailler à peine sous terre. Papa. Kasi si on a travaillé sous terre, oh, je vais travailler psycho, kababani quand travailler psycho. Il y a travaillé depuis combien d'années? Mais rien n'empêche à mon imam au marché de ça analyse. Pas elle de faire une analyse na TV. Ah que ça la mon a privé, bien on a privé. Il y a na mon sous terre Nicolo, ndenge ni ezane Nicolo super aux rosate na terrain. Nga na TV ça monana, oh na terrain. Na bengo ça neni oyo kana te poani a terrain tout travail. C'est comme ça. Mais Sherika passe à l'angoisse au travail, mais chaque jour, on a quand on s'abandonne. À ça, on analyse un film, vérifie le contenu de Sherika. À ça, on analyse un film, il y a Batunyoso, il y a Dinana, il y a SB, il y a Bellevue, il y a tout le monde, sauf il y a Moutouté. D'accord. Donc voilà, Atikala n'est professionnel. Bien qu'Azon Moussa n'a pas Atikala professionnel. Ce que JT est en train de faire, ce n'est plus le professionnel, c'est autre chose. Autant il y a une émission, il y a Maman Mousseka. Nathalie la émission ça c'est vrai. Je ne regarde pas mais je vois les extraits où il y a ba chaîne et tout ça là ba page polémique. Oui, tu as parti na lobaini. Na mona ki parti on basangisi na likolo na Mira. Bazo lobake so ba bengi na SB a rejouer na pour sa sœur na mais il faut pas solo là. Après na scène on ba tie parti azo lobake ba benga il y a 5 jours hein. Mais bon na yebi ba ngomba yebi une réponse na pesa yebango mais attends comment Moutouté quand même MK to ne pas qu'est-ce qui fait bata SB bola to makasi so ki penza réellement tant ko ba Moutouté mais c'est-à-dire ayo lela la TVT d'ailleurs lela ta yé ko expliquer et ayo lela po ngai soki nga Mireille yo benga kinga et que na yé pas na yo oboya ki na yo
Tout le monde chacha d'or à abimisi extrait ya mi gagner ma bengaet pour tourner chacha bois qui sam. Abimisi extrait ton moni que mi gagner ma bungeli. Et ça pénin. Là c'est normal. Mais quand maman mo seka a sokoli, a tie maquillage, a foutu transport, a risqué liwa, avant na plateau, na tadi di bandi. Babani ko beta di solo. Ya ko kose la mutu likam. Quand même. Mais quand même vous voulez quoi? Même quand c'était permettant to bien ko kose là. Les attends nazo akizena bi ke MK a bien appelé tete bona boyo ya. Ça oyebi bien indusa ndenge kendaka. Oyebi yango très bien. To yebi. Apparemment boni guerre trop na bato ba. La guerre te to lingande ba sentiment te na maman na biso. Surtout ba sentiment bête to linganga ngote. Maman c'est cassé bino ba sentiment. Et ça sentiment trop bête même. Quand très bon ozo ba cassé ba sentiment bête. Et ça bon ngade la kuta grand to so ka sali mabe to lo ba cassé mabe. Maman c'est la kinga dead. Maman c'est na combien de trophées à son actif. Na musa grande actrice na kombo lelo. Na tuni na grande actrice na ye. Oyebele opesa ba chance. Église ba sambela. Na men TV mbatikela bango espace asala ba biloko wana. OK. Na bana ko estimer ma kasi, mais je suis très déçu d'elle. Mais sur le pas travail lelo maman c'est ka ozo mona. À la place à jouer te. Déguisement za souté. Azonga a jouer le quoi mutu. Ba nisi ba ko assumer ba rôle na bango bongo. Au looki style de jeu moko bo. Déguisement est comme pena moi. Moi ancien trop. Moi ancien ça sous penalty. Voilà faut luka peut-être papa takinga pour jouer na mais na minute eza pena moi passe. Ce que maman moi c'est qu'a fait elle a voulu je sais pas ce qui ba ngana oloba supposons que t'as dit muta kosa qui est à ça la jeu wana je sais pas pour faire un buzz un truc comme ça. Ba ça dit bad buzz. OK. Eza buzz ya mabe makasi. Oyo et entaché carrière na bango. Carrière n'a été mais est entaché pas tellement qu'à carrière n'a pas touché aussi mais est entaché valeur au bateau ça gagne maman c'est la valeur au bateau considérer mais si on connaît pas jouer à bon moment et pourquoi je dis que à l'obéli SB pourquoi parce que maman et toi on l'a vu faire des histoires comme ça et c'est à partir de là que tonton Vincent qui décision que ce qui est ça il faut à l'oba pour ba yeba kika ke ninge zana bata SB aloba ate ba beta kara et ke ka bongo mais ba est-ce surpris ya komona ke tonton Vincent a lobby que 2026 boko si likamona tango na 9h10 ayo pesa réponse tango et ba pesi bango réponse na bango dose na bango koki a to mona ta dia bando lila tu vas pleurer pourquoi Vincent tu veux abi toi pe na posa na été puis to benga été mais oui si tu commences pour on est relunga ko nuire Vincent mais c'est quoi Vincent comme film peu place maman c'est moi peut zapper comme maman c'est kaza nani kaza irremplaçable était muto jouer ozala petite si la toyeba ga ozala ça omoni qui chasse ça base ezaka béni na sous-sol te même dans notre domaine il y a talent qui chasse ça eza béni ya degré ko ndima te et na batu mususu ba une occasion ko yeba oza public te mais ba na ba talent ya pur abotama nango asala na répétition te maza nango siko ba sala lo lendo ba remplacer bango to mona ba pululu musu ba bimati mais ozalaka lo wa chiko pululu te mutu de quoi yo ozala lo quoi yo te ma osala remplacer yo ba remplacer yo ba bosani yo pe comme tout ça te ba remplacer ba bosani yo ça ata na bolingo kutu ka boina mutu bo mesana bosani ma munyo so mo remplacer yo bosani akei vraiment ba remplacer sans problème ce maman c'est quand je beaucoup otala yo na bito ko ba nende tsine ngana ko va na likambo nani a lobby tonton Vincent a raison ya koloba bon pourquoi parce que quelque part a entaché musala tonton Vincent pour et quand tu appelles embrouille entre tonton Vincent na mams comment ça neni yo bengi bisinga ito bengi ponani il faut quand même tout na ngai muto linga batela musala ne il faut que ntina ba preuve na ola que c'est faux ozomona yango lobi ka ko benga ka pété o benga den et ça fait que parce que mais vu intention zaki nango derrière makambo linga ko sala yango te sala nga na ko poussa la soupe mena na ote ba biso liboko ebe mona mabe kata yango mais ça il faut repasser maman moi c'est qu'un conseil na repasser ça que ala d'abord chrétienne ko ça libosa public ya mabe et mabe po ya lo baka betela biso tango midi po ka ba destruction des gens nyonso leki wana ba détruire mais un mensonge ko longwa te c'est que c'est grave donc il faut lukapela nzambe na ndinga solo et puis batika lo lendo batebeli le ne okanisa ke ngaso ba ye faut ba solo la yebisa ngai lelo oyo ça mutu lokola maman skola est-ce que moi c'est ka peser par rapport à maman skola maman c'est ka nazo bisa na style de jeu je parle de style de jeu skola joue comme tu n'as pas l'idée ba to watch na ba commentaire ba ko tshela na commentaire skola zo bimisa biloko mazaka na ndako nani muta yebaka que mutu mo ka jouer aloka skola zalaki
mais tant biso to bando beta basola mo seka sikola pas azaka na ndako ozo comprendre tant bakanisi ye bayesi ye nde tokomi ko comprendre que sikola moko boya zalaka et que jouera bien ainsi de suite vous comprenez donc pour dire que ne te prends pas la tête en pensant que yo pona yo faut passer la réunion ba réagiter on n'a pas le temps et ça parce business. Que c'est vraiment peu boyer comme il pense que maman c'est ka ngama ba clasher peu contre trop peut-être mon parce que il y a pas à clasher la bisot il y a la qui bisot so yo la pas connaît bosser pardon peut-être te pona pardon d'abo ça na pour bisot si la teme to singe pardon ba muta finga za si la te na ninga ba dissocier makambo wana bien muta finga etikala za si la te asoka yo na vidéo si la finga kai ba singe pardon pas si la to SB singe pardon soka monaka mutu moko ya SB finga kai ayi pe koloba mais soka za biso ka bata ba internet za biso bata ba internet comment ko zongo la tsango sila bon ba tumsu batenda ko finga pe ba sila na ba tumsu na internet kuna ba sala randeli donc c'est un peu ça pour na maman Moseka et puis maman Moseka avait déjà choisi sa couleur à prendre de la couleur donc à se gêner et à assumer to va pe ka sali bongo parce que et comme le quoi a habitude maman et toi la yaka et puis maman c'est ka et toi que ba osala ngaka pour c'est que ça belvie mon banque baza ba kasi toi les a flatterie bon flatterie et ba mikolo bongo et si ça bango valeur ce n'est pas vraiment important batika ko sala yango ninga pona pe de la couleur na batika ko sa biso na ba makambo ba osala que naza neutre wala za ba départ bazara neutre parce que ba Canada rejouer partout sauf chez SB wala za neutralité té wala eza je joue partout sauf chez SB eza le quoi net polina mutu un dia besoin prendre personnel contre mutuana parce que nga boyebi sanga été que ba niso ba finga asila na ba commentaire il faut belvinda mais mango na charge ya osenga asila pardon non il y a un sens té parce que sur internet on ne peut rien gérer sur internet business to finga marade parce que on a mutuana il y a ça pas nécessairement c'est ça et puis par rapport il y a sortie médiatique il y a Tadi c'est insensé et ça sortie médiatique il y a mutako ina vélo mutako à reconnaître buzo ba mo ba sala voilà aza culpabiliser nga acheter que la seule maman mo c'est émission et me lié erreur oyo et me lié ba makambo belé et puis moi je me pose une question de savoir basi de sonda basala na bi bazai ka basi a passe kasi si la pe basala li pas basi a passe ezaki pe basi ka ya normal ka ko basi nya sorti te maman c'est ka mutapasi amuta pasi te soit disant ne to yo ka yemo ndinga lo bana TV donc son temps ça fait ça basi a pasi lo ka biso alors c'est ça ouais c'est bango te et puis pour la ligne qu'est-ce que ça a à voir avec le bien de Vincent bien Vincent na makambo yo sani o ka tete po komi yango na Vincent na ye d'aba ça problème ni ba wela dani Vincent pe ba le comme ça il a réagir vite trop il fallait pas réagir bongo c'est raison mon mbal farouza na maîtrise quand même maman c'est à mon qui émission te aye ko répondre non bino bo comprendre te ba sala ki émission ba kuku bazu morceau wana ba tie yango tango bani ko loba tonton Vincent pour nini osali bongo mabe oyebi ndenge makambo ba jusqu'à comme attaquer tonton ba comme ko attaquer bazo finga na ba commentaire ndebi batindeli et atebi moi je connais pas ça. C'est comme ça qu'il a envoyé l'audio à la personne pour lui dire que Negezana, Tchayango. Ok. C'est ce qu'on m'a expliqué, je crois que c'est vraiment ça. Pour qu'on peut la qui paye émission pété. Vous comprenez? Donc, à Tindi, bon, temps à mon immobilité, bon, finalement pour rien, je ne suis pour rien, naïbi marambola de tala tout boy. Ah, alors, bongo, à Tindi, les paix extrêmement, c'est quand on oh, moi je ne l'ai jamais appelé. D'ailleurs, maman, c'est quand on a répété. Vous comprenez? Et ça, par rapport à grandeur, tu as l'unité. Et ça, bongo. Parce que tu as na zabo, ils ont battu sous oyo. J'avais pas rejouer par exemple na Bella. J'avais pas rejouer. Bazala ba on peut la poser rejouer na SBT. So to moni ba to ganga y pas ya. Vous comprenez? C'est seulement parce que voit la neutralité côté moi ndambu ya monter ça la bongo. Mais au fond to yebi pena ba oyo net vini comme on est na SB. C'est quelque chose. Bon vieux qui hein. Obinga. Ma comme na ça bino sincèrement bilo musu kanzanga na exagère. Na bino ma amnete. Franchement. Mais na yoki ke bazo apprécier ba ça la ça na bien ainsi de suite yo ko yeba te me bande comme soupe bande so ba viera mais na mona kata na ba commentaire ba comment ma pamo ba to mingi ba olingo na kata bela ba ya kana kata te bazo ya te eza que ba bande da retourner partout siko partout internet qui remarque ba pesa bango mundelu bole kana wana te so ka yona fait mona nati pour ailleurs les cas déjà bon mona ngo du nouveau te mais pour siko yo azu siko liberté na comme total a comme les cas na SB akolekana na ye mais beaucoup boya pe quand même temps za ikona en tout cas to boya pona nini tala ezawa to boya pona mais temps ko mutaza kuna nde bozo tango bazwa linda bazwa ba onde linda sikota bazwa ka ye
ndika bakendaka ne basala bino ke besoin bango ba via biso bala nde baza balala na nzala na biso balala na nzala na biso oyebi ke balala na nzala na biso linda preuve bandolo bakayebi jouer te leo comme meilleur pion na bango mais presque ko travailler pe mingi ko lisa mto quand même to a travailler mingi côté ni a travailler mingi côté ni ça combien de films oyebi ça ça plus de films que nenga ndo sala SB te masel ba film belé comme te na lobby eleki o asala SB na yebi nombre te on ba te na lobby eleki na SB na yebi nombre donc pour dire tant ayaka ba no former te ba tchaka ba mona na jouer vous comprenez ceux qui muta yebite ba retrograde kai bazongi si na fanda wana to former na bon ozongi pour yebisa ngai te ke mutu mo utaka na ndako na bango boye nga na sa théâtre koti maman na théâtre na ndo sala jamais donc quelque part bazai ko envier déjà makasi yango mo vraiment betele tolo parce que biso to betela mutu tolo te pona to mona place te betele tolo pe en tout cas to moni ba live ba c'est là un exemple clair izani tozo sekande bango po botela ki mutu mundele mutabimi na ye tozo seka bango boteli bato ba ebele mindelo bango to ba koma bubela bango to seka mais siko ezo kokumisa te po so to kokumisa te ke yende muta ye ko changer SB c'est faux te yende pa muta yo ba c'est moins écrit parce que écriture ezalaka déjà ba film nyonso 2025 nyonso ko mama ka film et puis tanga ye wana ye ko koma film te ba biso no te ba engager Vini pa na biso faux archi faux Vini aye ko jouer aye ko koma te il y a des gens qui écrivent déjà ceux qui peut-être aye ko koma à plus tard aye ko koma on n'a aucun problème avec Vini azul liberté ne botika ya vivre vie na hein azul liberté azul délivrance botika ya vivre vie na pour preuve au moment là par exemple bato ba utaka ba uti pa na bango par exemple ba jouera mingi na des abakou de SB oui poni quoi bakou de SB ezara ouvert eza chaîne mon cosmopolite o ezo sangisa bato ya ndenge na ndenge ainsi que ba oneso bakenda kala toyoka bango lisusu te alo bango mikyo sa présentera yango bongo donc bato nyonso na bando jouer na bango za na bango pena na problème mo te donc voir Vini là-bas ce n'est pas que Vini ababengi que Vini yaka to ko commenter ko beso non Vini moka moni que vu le travail qu'il y a sur SB il faut à côté la mambo na bato na pour que Vini ndem yemo pena mutaya ki na SB ki babenga ki ete ajoka appel te yemo pena benga déjà ya tourner Vini eza na ba geste bato basalaka o eza ko tendre la main yo nengo za bozama mobile ebi ke fio mamba osala peut-être kana posana linga ngabe mwana mwasi na ebi ke tonton ninga oyela nese olinganga les Vini lo ni asala ki ndo le fait déjà que banda Vini asala lo bateke yeba futaka eta za salarié te na nini na bela yango déjà ouverture le big na rejouer et puis aloba ki on rejouer partout na komi na ngai comment on appelle ça comment indépendant non neutre pendant que bazana bon neutre te OK bazara déjà neutre mais sauf chez SB donc son mutu ya kuna lobi kaza neutre ça veut dire na komi pe rejouer na SB donc son mutu lobi ka bomba mo bino SB kasi to bengi te place ne monani ba non tant siko tant loba ki bomba bengi te banda sala émission wana c'est l'année passée je crois qu'au mois d'octobre ou novembre à cela émission wana mais makasi kunda tango to faire soup et pas les questions voilà les questions ka Diego mutayambaka yi liboso là c'est pas ba oyeba te déjà banaki la banaki ko fingama les aki na cc et yeux en plein temps il a réagi et Mathilde isusu makasi pena tango ba moni na SB et comme il pena somo tango ayi maman na bino bakena liboso ka loka maman na bino kena na église ça c'est commentaire nde pena moni bombo ekiti tu comprends donc c'est un peu ça c'est pas que SB azalaka mutu moko azoza malanda to nini et puis faut yeba que na kati ya les abakouk de SB eza tonton Vincent Mutajira donc ayebi tonton Vincent pas travailler na ba Vini et tout ça donc yende mutayebi bango mieux que bato mususu donc soka bengi bango ayebi pour la ni azo benga bango pour quelle raison et puis na temps nini faut benga bango pour que bien sinon te et ça fait kito te mais bato mususu nda benga bango te attendez pe ba benga bango pe ka jouer bango ba apparemment bo ata sali ndenge nini esimba te bon bato nyonso basoba ki net ba benga bango la majorité bobenga te kutu na se rappeler que période moko tangu la bijou la reine asinga parler bato bile bandolo ba mais ngai ko benga biso to koma ko plaider pour ba benga parce que faut ba ke mususu la demande na biso ba fan pas même ça yo ka biso ba fan na assez la biso quand même banini wana mais côté sikoyo oyo na makambo nyonso ezoleka oyo bato ba osala soni pe maweza pena bato batadi ba maman moseka pourquoi parce que tadi ninga za wana akoki jamais koleka na télévision bisa ndengone mobali makambo aloba parce que on est ebimisi est faible si ouais ebimisi est très faible parce que ngane na zabo soki na mutu wana problème nanga na obenga na téléphone to soli na
na lokwa babandi ngo peka na TV si yango mona aye bango babandaki na TV moninga pa moni ke balese na TV il faut ya koloba ngo na TV kasi yango yepo ya peka na TV likambo koleka na TV ngamenga luki na privé peut-être on est na TV na yo lobaki asosoli na ndeko na nga to bomi na biso da moto on a le pas que le communiquer na privé maintenant il y a le fait se sentir lésé le fait que il y a le bila maman c'est donc t'as dit ninga na zo côté la ko maman c'est en quelque sorte si pourtant c'est le deuxième émission pour na côté la maman c'est qu'a vu ampleur ya ndenge bato ba réagir na makambo lobaki ezaki ya lokuta ko c'est la tonton Vincent kato ki pa to kinde to zunge pa o yebi déjà nde tambola na media na biso lelo supposons neti moto mo baleki na plateau na yo bato ba mo finga bato ba mo critiquer alo bana mabe to na malamu mais o yebi que quand même ata 100% ya part na été mais ata mo 50% ya part na ozo to za sincère quand même to ozo neni na kozwa part na pour les gars d'abord na plateau na ça c'est la première des choses na kati ya côté na kati kozwa part na ye wana ndeko tindanga na komela ndeko po tadi na tonton Vincent ba na problème te te ba na problème mais ngai kuta na tali topesa na mbote te ba na problème na tuni ngai na tali to kuta na topesa na bambote tonton na rapé ba statut donc si j'ai un problème je vais l'appeler na yo baza o yo zaki na tadi za o te ngai na relation moko te extra soki ndenge tozala ki to yeba na siko yepe na même relation na ye na Vincent zaki tout mieux que on na zaka na ye pour pas la problème il faut qu'on travaille ensemble pas Bellevue et tout ça là parce que là ensemble ils ont eu à banda ko tia bango pe na ba liste ando côté la bango pe bambongo pe banda pe ko bima pe pas maman Olive to boya ngote donc baza la relation plus na tonton Vincent que nanga mais tellement to linga ba vu sans ko kanisa que lobby pezali yango wana parce que makambu t'as dit à ça dans le sens pourtant on le bien ya pour à toucher ba bien ya il y a Vincent, il y a tonton Vincent. Na partie ni makambo nyonso bien nani qui ko te kotana fa imamba bien kota te faki to suka na suka na kati makambo zo lobela po on dirait que bien na yezo oza complexé ya bien na yo te ana ba bien na yo kuna mona na inventaire te yepe na mona pe na inventaire te hein na mona te ata mukolo moko na inventaire donc ça n'avait rien à voir na makambo quand te pona yo azuni au moni yango wapi ou bien yebi que azala nango si il dérangera yo excusez-moi et dérangera yo parce que mutu na normalité de choses ce qui tobe banini makambu ya x koko ta makambu y c'est ça to lobela makambu ya makambo to lobi il fallait peut-être ya benga que noko ya ndeni au moins makambo na mama na ne bakila kina yote au moins esili nango eloni bana mibali ba shira makambo ko ba cité biso bana basine engana pengi talong ba kuna ngaya amwa ngani na bonde bana beba ba noko ba benga mais le fait que déjà Vincent qui ko démentir na télévision il pas roya na télévision peut quand même a roya pe na privé comme cas soka ye na privé silisi alinga sikola esko le kasiko na télévision allo basiko que na benga ki pona yebisa ye que za yango na te skota sko ndinga ni ye pas linga réagir voilà M4 qui ne fait déjà na fin auto présenter ba produit Ndambo il y a PM cosmétique. Ok, on a continué la présentation nangai toujours dans le système ka ya lopoto parce que bande ko ba ozelango vraiment ba ozelango makasi mingi neti mikolonga na bandi na collagène ya mona ndi na bandi collagène na bandaka na bandi na ya komela na ya kopakola donc gamme mobile za ka collagène il faut yeba que na ba produit ba vendre biso pe ba chepe collagène ok mais on a ce qu'il y a faux pour ouais peut-être sans débat au moins la différence entre collagène ou solo na collagène en bata résultat nango mutu relaxer que oza solo to oza yambata neti biotin oza na point o boza ngana pousa na mwanda mbwe mikona ye munene ba bi na okitila na okonjela peka na omela bagumi donc opesa nga moi un mois bon moi ndeni na okoma omoni biotin ya nga na bali bon pesa nga na banaki yango il y a 2 jours il y a 2 jours depuis samedi na butu l'autre lundi ouais na banaki samedi na donc 2 jours les lelo ça la 2 jours le na butu botala ngati na silisa yango nyo samelaka moko par jour ou eza collagène pona suki manzaka na poso donc suki manzaka na poso prix moko abordable ya des trucs melango sozane na pas suki et zo neti ba lopesi sévère wana ezo sunga omona ebandi ko bota donc yango d'accord siko yango eza ya komela siko o gommage nango OK aussi gommage nango o eza collagène ya gommage o gomé nzoto mobimba yango ba nzoto no sembe bosela ni est-ce na boya nanga hydroquinone na sela nanga naturel biloko moko ezanga nango hydroquinone po yebika ba moyi na biso ndingi zala oyo boye so na gomé nzoto mobimba na douche nga zoka temps na gomé pena na bisika oyo yebika ezaka la résistant wana o fukamisi yango
oh côté ba entrejambe na ngeza ka mwindu etelaka te ezalaka mabe gommage à collagène oyo nazoyebisa yo entrejambe na yo papa ka des fois pesa suite pour dem si poser la difficulté au monde bon yango wana obi vraiment soko sisi ko gommer savon na yo yango ya collagène wana kaka ozo ba osokoli osokoli siko nzoto pena bien otiki pe savon pona gommage eza pona kofungola ba porte ofungoli ba porte bien na gommage après o passer nzoto na yo bien ozi savon na yo petiki siko au petit siko savon na ba partie résistant otiki ngo efandi moi quelques minutes après aussi siko na yebite so so na dinyuka ni po bino bozabo no kata saki pardon kata saki te mama wele manyuko ezala ya ba gants wana toza nango pe awa to nango pe awa dinyuka faut ko salela penza normalement dinyuka faut ko salela penza tango sisi ko petika bongo ozwi ba oyo neto somi boyega nyonso oyo boye combien boye nyonso 3 boye $5 à pamba $5 mama ata yo moko siko on eza boye et daramingo mona gommage wana tango olongo la gommage ozwi liboko no koti ozo longo la penza ozo nika oniki bien tango ozo chape savon oyo ozo lekisaka na oyo et si libongo au vanissant quelques minutes ozwi osilisi o passer siko nzoto na yo moko tango bano pakola mafuta oyo pour pesa nga raison si mafuta oyo o pakoli mafuta oyo ndenge eza boye nazoyebisa yo osangisi yango na oyo eza siko ya mbembe so ya mbembe boyi so ya mbembe makambo esala na nzoto ti osanga ya lisi ndoki nga na poti na ngai domaine oyo ozwi moi oyo tie nga alingaka te mélange yango mélange na liboko na mpona nini napesaka bato conseil ya komélange biloko na maboko il faut bacomprenaka produit chimique eza produit chimique ezali chimique oyo teke ya oyo ekobebisela poso mais deux produits soki esangani soki ebandi kofanda ebandaka kose fermenter parce que moi ezalaka ekomaka eloko mosusu okomona lia mosusu soit ekopesa susu efficacité nango te ebomi yango soit ekozala très efficace le mosusu esali yo bien te yango wana toujours soki ozopakola mafuta huile savon toujours ezalaka séparé ozwi yango otie ndambo na liboko ozwi ndambo na nini otie omélange nde opakoli kosalaka te bamélange ya bapate te basalaka yango su te ezalaka su te eza mabe pour la peau voilà huile oyo nani badi opakola mpo nga nakomi na oyo yango nde ngai sikoyo nazopakola nazomela mpe na bioterme wana désormais c'est ce que j'utilise avec ma peau tokei batala yango mpe na bien ya fo nango mpe eza j'insiste mpo dana na meka elelisa ngai baboutique ya nsima ndako na mona mais oyo ezowuta direct d'ailleurs prochainement tant tokoya sasa il faut ba mona nde tokita biloko oui nde pena conteneur eyaka élément ba produit ya Philippines nyonso bokomona yango awa parce que biso awa toza na eza lokwa centre ya biloko nyonso ya koto ya débonhomme awa mpo toza na débonhomme juste oka na sode mouton ka okiti avenue Kimiala numéro 5 okiti wana eso mama olingi oke voyage olingi obongisa te mpo na libala okende libala banzungu donc oza na luta te oke libala propre oye kaka awa okomona yo moko te na yo ntango papa kotala yo mokolo ya lune de miel sango mondambo oyo mpona babebe ozikaki etusali olingi mwa cicatrice wana elimwa epuis voilà esila batashe wana yango wana nefosala yango wana ya bebe oyo mpe susu yango mpe susu ya bebe donc oyo mpe eza ata yo mokolo soki oziki place ndenge esalaka tashe wana mpo esala ampoule te ozi opakoli pomade oyo toza nango mpe awa voilà bongo yebisa biso ke tolobaki te masque oyo okozala pakola mafuta na yo pakola mafuta no soki otambola na bamoyi neti semaine mobima ezala basemaine mosusu oza très chargé otambolaki na moyi mingi ba weekend wana ndenge oza na ndako ozwi masque oyo ezalaka masque ya charbon yoko makala po oyebika makala ebongisaka lino ti sikotiango sikoyo na poso eza masque ya makala opakoli yango bien kandi omoni badesine wana ozwi yango olongoli baimpureté nyonso evanaki biso na elongi omati moto salite nyonso yakisasi ezobeta wana basolo nango wana eloko alongola yango yango siko soko olongoli bongo landi ntango ozonga na mosala na chef na bino abosa na watuna bonjour c'est ça ezaka ye po eza na bana mibali bato mosusu bakati ezaka pe na Europe oyai Kinshasa ebeti yo kobukana te oye awa toza na avenue Kimiala numéro 5 na se ya saut de mouton ya débonhomme soko outi limité na ngambu kuna okatisi otuni kaka Kimiala okatisi kaka tout droit katanga okatisaka na se ya saut de mouton avenue wana soko outi bakota masina oye kaka na ngambu wana kokitaka wana okoti Kimiala mbala moko eza kutu place ya kobunga te facile lokwa bonjour après nayeli bino oyo nyonso ezaka ba routine skin care mpona bapeau donc oyo nyonso ndenge
Nengo ozomona yango awa oyo eza crème solaire au cas où ndenge mo eza makasi boye aussi crème solaire na ya sun crème oyo opakoli yango bien ya docteur Rachel oyo so Rachel soki babenga batanga yango ndeni yango neti on nga fona ça expérience nango fona meka yango na se ya moi qu'est-ce que ça va me donner voilà faut tout le monde pe ba moko batekela ngai crème solaire mo batekela ngai ezobebisa nga poso esa nga loka ba tâche on avani na moi ndeba okalinga nga poso ezala bongo leo musuba misusu bango esimbi bango oyo yo pa na yebona po kotanga ba komona bon pour vraiment je suis désolé d'accord au garnier oyo eza ba huile hyaluronique yango basidi hyaluronique oyo yango ne muteye sala lelo mi akasi pona poso omoni poso vu basalite na ba moi ndenge eliaka poso bongo et diminuer yango épaisseur soki poso si l'épaisseur ndezalaka facilement muto sala ba tampon pour épaisseur exacte siko oyo ba huile oyo ezongisaka épaisseur ya poso donc poso na ndenge eza na hormone élasticité nango ezongi comme pena mo sembe et comme sembe kate et puis rajeunir omoni et nourrir yango et puis rajeunir et puis omona que poso na élasticité ko so pas bato ba poso musu ezeba siko eza sur élasticité te oyo yange poso edenda te poso kauki na Nicolas Mikou a elongi donc ba huile omi balé eza wana pona yango pona ko rajeunir yango et si mafuta ya mbembe pezali mafuta ka ya mbembe bo comprendre nga tozaki na moi problème awa yango wana mais prochainement ton tokate bo na malili nyonso tozaki na moi problème courant yango teseli biso moi complication oh 99% naturellement eza na bilo na poso na soya ya bave ya mbembe mafuta oyo muto ninga garder teint na propre n'importe ça pembe mwindu chocolat ko garder kaka teint na yo kitoko pe propre yo mo tant muto otala yo obinga linga soki moi mobali to moi mwasi eza na awa na ye eza naturel mais c'est que soin eza propre ça la goût moko yango c'est comme des ça ba poso lenge wana ouais pesanga au moni siko oyo okosoma onka kit kaka boye po basi ba huile o misatu oyo ndena uti nani ndena uti kotanga awa niacinamide yango na nde ba la vitamine C et puis na hyaluronique o misatu oyo nde muteye permettre lelo partout sur aucun internet au kuta yango nde ba betela di solo pour na garder poso na yo ko mélanger thé ozwi ndambo otie ozwi opakoli parce que nyonso misato ezo contribuer na kobongisa loposo na yo soko leki partout otie ndambo na bosangisi après opakoli surtout mingi soko opakoli mafuta na osilisi ekoti na nzoto na butu avant que elala ozwi opakoli yango na nzoto na yo yo moko kopesa ngai résultat ya 3 oyo soki po ondimeli ngai te kande natangi ba sérum oyo kende na internet beta okuta yango baoyi so ba bien fait nango nyonso par rapport à ya loposo kaka. Voilà, merci beaucoup Emka. Oyo L'Oréal, boye bien vous dit cleaning pour cleaner longi et tout ça là, ils à base à milk. Il y a milk, yango yo awa. Yango na la c'est bon tout nanga ma Emka yo nyonso na oui, o eza multivitamine. Ya bana base. OK. Ça c'est ce qu'il faut tout nanga importance nango ezani na importance nango ezani na nzoto. Oui basi le ba combien ça na 30 ans, na 25 ans mais a combien le gars poko. OK. Et ça va manquer de vitamines parce que nous mangeons mal. C'est ça. Au moins na Congo, au outil musala au lembi au zongi au moni au zongi bilo kauko lié. Parce que tu as 5 fruits et légumes au bassin. Si ko o ezo compenser na ba vide wana neoso. Donc mona mwasi soko bandi ko mela yango oyo sentir yo mo kilonge kikoko ezo sila. Au progressivement ezo sentir que elongo ezo rajeunir ezo so ba tumso mona sero akola kola tala makalo ba bébé voilà bango mbabela ka mingi biloko oyo. Yango mona ba mama mida biloko ba bisala mingi yango. Ba kola ati. Azaka lokwa jeune fille kaka. Bango ba respectera ba produit ne so mona ya poso na biloko na yebisa bino. Ba tumso mona yango lokwa wana ça passe tenter. Zela kaka 50 bêtes là yo moko mona que ozui muta 50 otie wana otie na yo mona différence. OK yo siko soko mela biloko de jour respectant de siko yo vraiment ti 50 eza okuta yo poser lokwa eloko mususu yango tira batala yango bien omoni donc yango wana même chose na oyo eza ba 60 comprimés oyo eza pour na glutation pour na traiter na ninga kati. On appelle à 60. C'est 30. On est à 30, voilà. On est à glutation, on est très taramikou. Yango. Donc, on a problème, on a mal de zo.
donc azana ba douleur mona makolo akoka kotambola pena bien te emo so la talent oyo ka tambola lokola nayebi millionnaire na tiki na ngai po ye pe fois mela o mpo atambola bien na talent bato nyonso ya internet wana programme atambola na talent nazweli bino kisi po misisa pene telema likolo ya talent ti ozodende ozoke liboso yango oyo talent oza na mikuwa no eza na baproblème kisi yango wana toyeli bino nyonso magnésium eza très important surtout moi ça na ba âge ya kobota na wato sisa kobota magnésium oyo eza très important bato bazala na ba fatigue pamba alamuki asali nano eloko te na stress en même temps ndenge aza boye magnésium oyo bato aza stressé tellement mingi epesaka fatigue mona na fatigue ono oka olamuki na ntongo oyoka loti o lelo mpe basaleli nga na butu to nini punda na memi punda magnésium oyo omonaka olamuki na ntongo melengo force mpona journée na yo mobimba ekende pepele sans débat bamagnésium toza na kutu baformule ebele so bolingi tokolakisa bino bamagnésium mosusu oyo sikoyo eza mpona formene oyo eza vitamine D oyo 90 comprimé 90 comprimé oyo pesa mpona mikuwa millionnaire aza na besoin nango na oyo wana asangisi mikuwa nyonso mibale wana po atambola bien na talon eza important star fo atambolaka na talon et puis otambola tout trop pena ti ozodenda bato baomonaka wi moto atamboli ya na talon donc normalement c'est ça oyo ezali bavitamine mpona bato nyonso baza na problème ya vision bavision flou aotala azotanga neti aomona bien te so ndenge nini yango oyo tomemeli bino yango awa adresse ezaka moko bomitungisa te okitika na de bonhomme soki mpo obungi numero ezali soki mpo tootya déjà oyo ya baproduit ya biso mpo obengi biso tokopesa yo kaka problème eza to vitamine B complexe oyebi tozala baya mike papa miso nazokolisa biso soki tozalaka na ndako comme notre papa était médecin na kwa moko tobandi bango pharmacie donc bakisi nyonso ezali kuna bandoka yango na fungola vitamine B complexe est-ce que tu as déjà pris ta vitamine B complexe question on doit poser biso c'est bien pour surtout pour la croissance de na nzoto na pour la croissance ya nzoto B complexe sera très important yango mona batebele bana ba carence ya ba vitamine ebele yango zomona mutako mo melazododo po vitamine esimba te o multivit pe kaka pona bilo nyonso oh bolingi komela multivitamine boyebi ke ezalaka mpe bien surtout na début ya journée ntango olamuki toujours mpona kopesa mpe sikoya baénergie mingi surtout oyebi na Congo yo moko okima olongo ya ti liboso kuna okima olandaka ya transport yango oyo mpona kosalela komela yango d'accord oyo mpona bapapa bayebi botika vaseline botika yango oyo nde lubrifiant nabengi banayi badefa te nayebi bapapa balobi oyo lubrifiant surtout mpona bamamo bazalaka par exemple aza frigide et tout ça là ye asantaka su te en même temps ezosoigne ye mpe ndenge asantaka susu te en même temps mpe papa mpe aza na facilité ya kosiele mokara esoulage bango ils ont soulagé en même temps. Au collagène à comprimé, ils ont 90 comprimés à collagène pour la peau, pour la souki. Oui, bon, ils ont 90 comprimés. Ils sont bien au mikangi na yo. Et puis ils ont pas pris à bien. Ce que j'aime c'est ça, parce que quand on soit que les bâtiments on a monté maman bé, le collagène, il y a 30 comprimés à tirer $120, $150. Pourquoi vous faites ça? Biso siko on s'en fout des bénéfices. Il y a un biso. Et puis expédition peso salama livraison pesali hors pays hors Kinshasa na Angola Brazzaville voilà toza pe na ba province en tout cas expédition ezali kokoma nango Lubumbashi Kolwezi tokotindeli tosali lokoli na ofuti frais na yo totindeli yo kuna sans problème komitungisa te oyo ezali mpe kaka magnésium mais sikoyo ya 90 comprimé oyo topelakisi ezali 60 comprimé oyo magnésium ya 90 comprimé eza plus na kati yango oyo mpona yo moto ozalaka na bolembu ere nyonso papa koma osilika ake mosala azongi okuti okombolaka yango wana toyebisa bino toye kobongisama mabala awa na balibrifiant na banini tozopesa bino bozondima biso kaka te baposanto na bana oyo pesa eza mpe kaka collagène mosusu oyo sikoyo eza ya kopakola ya komela mpe kaka eza ya bambuma na kati eza collagène ya buvable ya komela otie na kati ya verre esangani bien omeli nga nazopesa bino mete nanga ndenge ekoma pardon boyebi na biloko ti d'ailleurs boyebi
oyo na ngana bisa bino mpona bato baza problème ya elongi po eza facial eza po bato nyonso baza problème elongi donc entre autres babouton batache et tout ça là ozwi opangusi yango osokoli yango ezocline poso ya elongi surtout c'est plus pour le visage et yango epekaka yango eza lokola sérum moko ya visage réparateur mpona ya koréparer poso na yo elongi eza plus mpona elongi yango oyo epeka awa donc oyo boye eza oyo na boye nyonso wana eza eloko moko donc nazwi nalakisi bino savon ya curcuma savon oyo esalaka nzoto sembesembe nayebi garçon moko namonaki ayebisa ngai natuni epola wani yebisi ngai savon curcuma kaka ye savon na ye yango oyo tala kitoko yo mpe olingi osala mwa chéri no mwa Saint Valentin mpe ye osombeleka bagame awa okende yango okepesa chéri na yo chéri nakoma mpe na loposo kitoko mpo basi ebele bazala biya obongisa poso papa loposo mogugu ndelo elekela ngai ndeni ya yo moko okomisa yango ndenge wana oyo ezali crème ya Nivea ezali kaka na hyaluronique mpe kaka wana ya acide wana mpe kaka c'est pour le visage aussi ils ont crème de visage ils appellent très important vous en avez crème de visage pour bala basi ebele ezaka mafuta paroni na makolotine elongi yango komona conséquence eza mingi na elongi parce que elongi ezalaka sensible et puis ezalaka na baproduit nango ezalaka approprié mpona elongi mwana mwasi oza na problème zinc na oméga 3 oza très important mpona bana basi surtout baza na besoin ya baconception soki oza mpenza na besoin ya conception eza na zinc eza na oméga 3 na soki osangisi na fer trois biloko na so sangisi yango okozala na facilité ko tomber enceinte bana basi ebele bayeba yango te eza parmi ba élément oyo esalaka que mwasi azala na ovulation na ye ezonga normal donc eza bisa to faire pesa nango awa mais to présenter nango prochainement donc soki ozwi mibale oyo na faire osangisi deyebaka déjà que ezali réparation nango déjà mpona kokende bien sûr je parle d'une personne qui n'a pas de problème neti bafibrome et tout ça te ezaka motu mo peut-être que aotombe enceinte biloko kosala yango na mpo bafibrome na banini wana ekomi batraitement moko mpe peut-être lobi mpe toyelaka bino bakisi nango eza problème te oboyebi eza Will Johnson tout le monde le sait tout le monde le connaît oyo eza revitalisant eza vitamine C na vitamine E plus moko na acide iyo nini oyo ezolianga hyaluronique oyo eza loko basala yango na crème nango basangisi na vitamine C hyaluronique na vitamine C na vitamine E pour na peka kelongi c'est juste là une crème faciale opakoli yango na elongi na pokwa bongo ozwi mwa huile no bakisi likolo ekoki yango wana makolo poussière makolo salité oseki po ali nazotangela bato baza na baproblème makolo poussière makolo salité makolo mbasu makolo nini makolo poussière soki pakoli oyo donc makolo oyo kotambola makolo kobanda ata ti malu sans poussière ekanga mo na nzoto akozwane mpe oyo pardon tika la fan na liba problème wana ezanga te wewe makolo ezala lokwa tosalaki mali kubuka pena voilà kauka bato baka mwindu moi chocolat aza mwindu mais aza siko makolo mabe eza poso ya makolo eza texture ya poso ne pas vraiment naza bise ko ngana opesa ye c'est ka pesa message ya osomba ngo voilà ya kosomba oyo monde ba dessiner le makolo donc eza pona soki osilisi kosala bino pe bosala pe pédicure ozotie makolo na mwa mai otie sel de pied otie gel de douche otie nini osangisi babiloko nyonso batiaka bitie wana onisi makolo osisi ozwi gratte pied ogratte ozwi rap mpe orape osisi omase makolo na yo osilisi ozwi siko oyo na suka nango otie ozwi siko chaussette olingi na makolo olali fini makolo poussière fini makolo biata fini makolo problème okolata basandale lokola likambo mosusu mapapa okotambola na opepe okomprendre yango po esalaka bien so mwasi na makolo bien atie na lipapa makolo poussière yo mpe na partir ndo olingi mingi en tout cas esunga bato makolo poussière tobengi bino makolo poussière en tout cas oyo pene kosunga yango nga alobi te na charge na ye huile de fenugrec huile nango yango ya original ya soin ya propre bien soutiré huile oyo posa na loba omoni bala basi balingaka baza na lolo ozala na nyonso mibale ezala bacharge omoni ka huile oyo osombi yango nga mona bapesa yo technique mpona koloba ngo na tv te mpo banyonso baozwa ozwi oyo
po etikala kaka oza toujours na poitrine ezala bien bombé bien efanda mbume tikala ozwi huile oyo obakisi 2 ingrédients wana fo benganga na privé 2 ingrédients kaka ozwi graine de agpi ozwi oyo na eloko moko ya suka wana oloba te omase yango bien obombi yango tia yango na bol moko pakolaka chaque poko avoka elala omoni soki osoloto avolata pyjama na yo c'est vrai qu'ils ont moi sur le pénal pour les mariés je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire hein mariage quand tu entends na tongo moi sur la moindre chose que musala te apakoli yango pour ils ont moi sur le makasi mélange nanga wana na la sabango mais lui il est là sur le mélange on a ba wana canon sans débat ouais là savon noir on dit réalité savon noir hein savon noir ba kangela bino ba sachet te ah bino nous on question ba sachet savon noir moko ngamo na vandi wana na mélanger ba savon na kati kati na sangisi ngamo pe ba l'accent de ba savon noir wala ba oba ba simanda ku wana o sala ke fete mais aussi ko za savon noir bo moni ka emballage nango yo moko sepela sokola nango pesa papa sokola nango yo moko romona teint ya papa ndenge nini ekokoma o eza huile réparateur rhum réparateur pour tout le corps donc ce que on connaît la qui au mafuta na yo otangisi au pardon problème nyonso ya peau ya réparer na zo bisa ta ba boakela nde ba bokela manga chante biso tozele solution pas tembaya oh baby que ça science bato beba luka sien ya original nango to nango ya bandenge nyonso ya milk na miel ezoya et donc kala mingi te bomona matos na bengo matos biloko pena biloko tanga zo kita ah to ya ko laksa bino ko présenter mais je crois qu'on va prendre aussi une journée hein pour eza conteneur mobimba to tele misango abino mo bongo ali to kitse bino biloko to laksa bino yo mwana mwasi oti obala okoti na ndako na libala sika ya drap essuie ya papa ya pembe po vraiment ça solo ba ebake bongo ba essuie ya pembe wana eza complet ya kitoko wana eza aussi sien oche talaka papa uti musala akoti na kata salle de bain sien telemi essuie ya pembe telemi drap kitoko tanele na mbeto ah sasa akobenga mama bakisa mbongo matabisi ya nini webi ne ba omoni ba westaff na vana ba mwa ndam webi secret na wapo ba biso mibali ça poni ah basi ona pona chambre salle de bain basala salon basala ngo ba jeter na ba parfum ba tshaka na ba chambre na ba bougie parfum nyonso wana beaucoup tango awa olingo bongisa chambre ya papa chambre na yo ezala kitoko biloko ezokoma awa komona na kolakisa bino moko sima na mosu ndeni ba dressaka mbeto na ba biloko na biso ndenge nini ko bongisa chambre ya mobali na yo ndeko zo ya paye la propre donc papa ayoki posa lala aussi papa te zelo lia nani ok lala moi alali azo siama na mbeto lobi na tonga bimisi exactement et puis zo réparer ya mibali ba mibali ebele bolo baka oh mobali wana na éjaculation précoce ezala yango na te mbeto alala solo masuba douche solo mabe po basi musuba yeba te ke douche ba bongisa yango chaque jour il faut ezala na ba produit nango to nango nyonso awa ba produit ya douche voilà il faut yeba ça différence entre produit d'hygiène na produit ya désodorisant parce que mususu il faut ya kolongola microbe mususu faut tika solo kitoko donc papa voilà nyonso wana toza nango awa bokoza ba présentation lokwa na tikibotikala kozwa te donc yo ya mitika na maboko na biso na poso na no ya yo na ya papa na chambre na cuisine na salon biso ne muto kopesa na biema bilamba voilà na kolata moi nuisette kitoko okuta moi oh papa pyjama ya bien oui mobile alati peignoir ya bien teinture ya kitoko avant qu'on a kiti au filmer na systématique bébé comprendre des ala et comme bon pour tous ceux qui voyagent comme nous hein ça comme nous oyo ezali ka ba balance na bino pour permettre au moins de toke comme na aéroport bana kolongola biloko longola eleke belé ezala esala biso ba perte mingi là mso otireki mutuka musika parce que embouteillage ezalaki okomi na aéroport biloko musu ba obwaka mais ce qui déjà pesé qu'à partir d'andako tu as la facilité à recommander mbala moko biloko eleki siko manière nango ko sala ngo ba peser oyo boyebi yango ba ba voyage boyebi ba boyebi te na pesi bino yango basimba yango bokoti si valise otomboli peser mbala moko kilo na yo boyebi ke na autant de kilos moyen comme ça na aéroport longola ba donc je crois que je vous ai présenté une partie nyonso te oyo eza partie cosmétique ndambo po ya minene ezoya bozana bino ka kimia voilà. Merci beaucoup na bandeko batali biso na rata ça tal officiel puis bo tuzwa biso pe na MK Yokani télévision une meilleure façon de soutenir biso za bo like bo commenter bo partager bo son papier ba produire et on est bien important on a le béni maman c'est bien tendu
Le deuxième épisode. Le deuxième épisode. Ah, maman, c'est quand même un Nzambe. Ça va, comme elle a dit. Tu sais, c'est un peu quand même bambo, tu vas dédicace. Bon, tu connais la souka. Moi, tu n'as pas eu na maman na ngani sur mon thème na linga bino makasi. Sans bino belenga ya mo bulu ya moko. À part Nzambe na zana bino mingi na mokili oya senga ko tata tenga ko mama tenga mingi nde bino. Bino mo sala la force na nga bino mo sala ke sengo na ngai. Ba maman na nga ya SB maman ba kukunyo so maman Marguerite belle de mon cœur, ma maman à moi-même. Yayo ya mbote. Maman Alice Land de mon cœur na ben ke na yo côté mikolo. Oki mayenga na bonne année mais na pesi mbote belé pour na linga ko ya trop, ce n'est même pas par rapport ya pesato ko pesate na linga kayo de tout mon cœur. Je t'aime parce que je t'aime maman Alice. Na pesi pe mbote bongo na ya mami longo de mon cœur na pesi mbote sika pe ozali na pesi mbote na chacha la maman Marthe Bikindu Flo awa de mon cœur pesi la nga maman na ina mbote mingi pesi la nga chacha la maman pe kuna mbote Will Simba kuna na TikTok bano bakangi TikTok na pesi bino mbote kuna makambo zo sala oyo makambo bino bozo sala nzamba sala bino bien cuisine de star bomoko SB to pesi bino mbote bande kuna nga nyonso bozala kana nga mikolo nyonso kumar 13 et tout na ba bolinga te na boka bino na place publique maman zozo na Inde na pesi mbote la main qui compatit et l'oreille qui écoute les mitema na biso mingi nzamba sala obola mo bisika pe ozali sasa talunga na suki na mpona lelo rendez-vous prochainement vous accueillez bela au biso au revoir bye bye au revoir.